Shalom, soyez les bienvenus à l'émission sur la Bible. Wana liboso yaba etandomike na bino eza sœur Marie-Grâce. Nalinga qui vraiment n'a partagé ndoto on a lotaka année passée 2023 ou 2023 oui, année 2023-2024. Na lotaka ndoto moko boye. Na ndoto na lotaka ezaki nazomona nandoko préparer veilleux de prière ya woman en prayer to préparation sur na kati ya prière nalali nazolota batu bazobima na kati ya cimetière na kati ya tombe ndoto ezaki lokola ndoto ezaki penza lokola réalité o ezosalama nzambe azolakisanga batu babimi yaki babimaki deux filles garçon moko babimi na tombe balati kitoko bakoti na kati ya église na église bakotaki ezaki église o na maneki kokamba pe nazo sala service de prière prière zaki penza puissant so powerful and na komona na nazo sala service na baluki na moni batongo misato deux filles garçon moko maman na tali bango na lobi o bino bosani awa bino boza ba démon na bande sa protocole na bisi protocole bato yo baza ba démon na bandi maman ko prier na bandi bela moto bandi ko baluka bandi ko ganga bandi ko tumbama na moto et na esa protocole ba continuer ngana baluki na continuer sa service place mususu na baluki na sa service place mususu na yeko zonga bona kuti bangote balimwe na esa protocole baza wapi o te to moni bango lisusu tenga bi pourquoi bozaki distrait donc na kati église eza na bateau pe bazalaka distrait bazalaka distrait les mamans qu'on a bandi ko ba protocole bongo après que ba protocole na continuer service à prière et les cas qui vient na lo banini pourquoi eloko pousser na partager ndoto oyo un d'abord na moni ba démon wana bakoti na kati église babangi église te bakoti na kati église siko soki église wana ezaki puissante soki église wana serviteur de Dieu wana miso eza okangama amona kate balinga ba vanda bakoma coopérer ba détruire église parce qu'il y avait bato siko ba protocole bazaki distrait balinga ba kote sous distraction ya komema mabe na kati ya église. Deuxième chose ndengena lobanini bato abongo lelo baza ebele babima na kati basimeture babima na kati ya tombe baza ebele baza na kati batondi ebele na réseaux sociaux batondi ebele na réseaux sociaux mpona koluka kodétruire mpona koluka kobebisa mpona koluka komema confusion komema envoûtement surtout na réseaux sociaux kuna nde babangaka te yango noyebisa yo yo mtoza mosali serviteur servant de Dieu ezana ba commentaire nyonso tout il faut olanda na opesa exemple moko bane passé je crois ezaki na problème moko toyebaki ya Bostra couple Bostra naki ko défendre bango nasaki vidéo moko avec le temps na yo ko se retrouver je me suis otala na TikTok na monis vidéo wana na page moko ya polémique natala commentaire te na fongola vidéo te nombre ba commentaire ezalaki na fongola te na bima na malembe na bandi oseka na yebisi grande sœur nanga lobi eya na page nini ponga la kende otala na bi jamais soki na yebisi oko otala otanga ba commentaire oya obetelanga comme le toza bato kamsula ko kende ozonga na tala na commenter ya kanda na ko commenter na ko commenter parce que moi je comprends ezana ba légion vedi ba démon ba na kati wana to ba ka ko tsa ba commentaire na bango o senti commentaire o eza humanité donc eza diable yango faut faire attention na ba réseaux sociaux o nyoso tout o ya ko répondre ba bunda canal religion te Jésus a monaki Pierre te, a monaki esprit aux aki kata Pierre, albi arrière de moi Satan. Il y a des choses au taliango, au code expliqué te, albi ka arrière de moi Satan, pardon. Donc, n'engena a partagé vidéo, partagez vidéo, aimez s'abonner à la page Nabiso pour ma vidéo.
mususu bandokota ozanga te yebisa serviteur moko servante moko yebisa mwana nzambe moko boye diable avandi na kati ya réseaux sociaux babimi na batombe badémon balégion baotravailler à plein temps full time zala mayele nzambe apambola biso tokutani mbala nsima prière ebele koloba mokie merci bye bye.